Coutume marche, c'est un nouveau rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Nabino Bokolanda biso awa na Kinshasa non les bandelito libanda ya mboka na biso a continent na biso lelo tokolobela mingi matali coutume na mboka na biso Congo. C'est vrai que à un moment donné bato mingi ba komaki kobanga to bakomi lelo kobanga bongo maye o etali coutume ba komona coutume ezali kindoki coutume ezali soloka coutume ezali na ba makambo ya mabe ebele ndenge nini coutume basalaka makambo boye ndenge nini boye. Il y a beaucoup de questions tomi tunaka solo autour ya coutume. Lelo tokozwa tozui bongo honneur pour la première édition ya lelo na coutume en marche ya koyamba mwana chef coutumier ou azali chef coutumier ya Kimbwala Mbudi également na coordonnateur ou azali chargé ya administration to koyeba boni coutume etambolaka na mboka to ezali importance na ngonini na kati ya Congo. Alors chef coutumier Bambula Makabi Riki Mbote na yo. Alors, Ozali Yomorote, Ozali na coordonnateur chargé de l'administration, Moussongandila Bigani Jacques Mbotenao. Mbote, papa. Alors, question liboso d'abord, Ozali Aroué, aujourd'hui, Nabanda, et pas chef coutumier, importance d'un rôle, il y a coutume, na mboka ezanini. Bon, na lingina limbola yo ya likambo yango. Malgré to comment ba tendance belé na katia mokilo yo même na lobeli yo moko musumo do muso awoleka wa pa ya changer yango mais coutume est en importance coutume na ba pays mususu yango développer ba pays belé coutume ezali loko moko to ko bwakisa yango te à 100% coutume ezali loko moko l'état le lopo ezwa misisa l'état le loi comment na ba juridiction ba tribunal ba nina ko lo ba biloko belé l'état za nango ba soda ba nini ba policier tout e bandika na coutume pour coutume so mo konza azaki pe na ba mbolombolo na ye azaki pe na ba oyo basala donc pesa l'état mayele l'état pe le loi asali ba biloko to komo benga ba pouvoir judiciaire asali ba pouvoir exécutif asali ba pouvoir o mususu to ko benga quel pouvoir encore le troisième pouvoir exécutif donc wutika na coutume c'est totalement bien coutume tango ezalaki ko mona ba soldat bazali oya ba chef ya ba konzi bato nyonso bazali ba intendant bazali même les autres ba intendant ba chef de l'État et banda na ngo akala coutume moto boti biloko nyonso wana mariage coutumier bozo mona ti lelo oyo mariage coutumier wana moye kufezaka te donc coutume esali biloko ebele o l'État copier lelo po fandi ça gouvernement malam nyonso wuti na coutume. Alors, Tokene na chargé d'administration, monsieur Songandila. Donc, Molakisinzela. Donc, question Molakisinzela. Alors, question Oezali Mingi Arotuna Motuna Yaroeba. Aujourd'hui, Bato Misusu Balobarake coutume Ezali Kindoki. Coutume, Kutuna Église, Lelo. Okabasali gêne et prière pour la Robengana Milimo Yaba coutume ya famille. Est-ce que coutume Ezali Kindoki? Merci vraiment pour na lobanayo ndenge soki na la ndenge le grand chef auto koloba coutume ndenge za wana eloko babengi coutume commencement ya administration parce à l'époque tant mindele bayaka bayiko kuta coutume et vandaka na mabele coutume ezalaka bambulumbulu bazalaka administration coutumière ezalaka et sambe selo ezalaka média bako se communiquer parfois na batamtam mbunda de village en village parce que les médias autour de l'élo oyonde ko no vandona na nenga coutume communication ezalaka communication plutôt ezalaka donc coutume ezelo moko bande ko mususu nenge ba kanisela yango bazula kango moni ke mbotama émission na oyo coutume marche et ko fongola ba te délai ba comprendre coutume juste ezali nini coutume ezaki bondo kité coutume ezana ba système moko ba marque moko o pour nous comprendre ba coutume commencement ya bakoko parce que mukile bandi na ba monde ba administration biloko to monde mundele ko tsekete mundele tangwa ye pona fongola o Léopoldville bani tout avec kukuta coutume akota ki coutume ezalaki et puis à sala biloko na ye
authentiquement na cadre ka coutume akutaka nenga kutra coutume ne munde la développer et loko babenga administration o babengi boye to ko sala to kendra boye alors kozwa coutume kindoki o mystique et loko wana en principe na coutume oui coutume za pouvoir moko ndenge to monaka biso ba ndimi ndimi tango ndimela Yesu na makasi na kundima na yo okosala pe miracle miracle muso to sala to yeba ngote ma muso yela ka yo osali kamoko boye me yo moko zo bateli kamona sali na sala on na kundima prière na ngai par exemple par exemple moi na zobela mais tango sala kundima obonde nzambe ti mwana maboko melise mai mwana pa ko bi c'est ça aussi la coutume descendance à coutume ba koko batika coutume coutume za na pouvoir na ngope pouvoir coutume za ke bondukite za ndeza esprit neto ba esprit ponza mitanga kila biloko na to kila biloko na biloko lokola biso bato mutu nous za l'esprit na ye mutu za kana vision esprit so na kata coutume comme ka concentrer esprit moko comme lokola esprit concentré pour gérer bato un chef coutumier azana bato na kata mboka bato mabe bazali bato malemba bazali tango bazo kitilo pouvoir ta bazo pouvoir na et puis ça melaka na bénédiction moko ancestrale bondi bato bakanta kindokindo kité ya pouvoir. Voilà un peu la kosuka na yo. Alors na gardé vraiment na gardé kana mutuna mi balé et tout na tunayo c'est vrai parce que vous allez charger administration donc administration et l'axi fonctionnement et makambo belé à coutume et à bindo et à mabelé au bozali et aujourd'hui tango aux ali chef coutumier donc du coup aux ali na pouvoir moko na mabelé moko songolo pakala n'est-ce pas? Alors relation nini ezali to ezalaka to ezala entre chef coutumier na bakolo mabele. Donc bakolo mabele oyo lelo bozali ba chef coutumier na administration à l'état ba politicien na bato bazo ko gérer mboka parce que bozali na pouvoir moko sur mabele o bozali comme bakolo nango pouvoir ni relation ni motuno tunu na bindo tunu motuno mo kitoko makasi. Eza mutura moko utuni eza kitoko makasi vraiment relation eza ndengeni omoni tango surtout noko tanga ville capitale de Kinshasa province ville capitale de Kinshasa awa oyibo boyo babenga ba autochtone ya ville les autochtones ya ville na bamboka mindelo ke na barena d'Angleterre ok na ba Monaco sont des gens au bazar respectés na niveau moko ozana idete na kata administration bazali bazaka na ba kota na kata administration mboka. Mais biso loko na RDC zate coutume bazo valoriser en côté coutume ndenge zana lien na to na lien coutume na administration mais yo tango yo administrateur ya mboka soit bourgmestre to banda bourgmestre ba chef de quartier mais village on le bureau de quartier nakata ki chasse miso ya ba village abatu biso le to considérer ka est-ce que to vendre mbo na mbudi wana c'est notre village donc to vendre grand frère to za ba villageois yakata ki mbo la mbudi ko tane ba carte d'électeur na biso village zate eza munga fula lukunga des aba village ale mutema wana moni biloko ninge sala izo revolter ba coutume mingi bazo zomba ka mboka atamboka kunezo bukana mbo likambo ezaliza ba coutume ba kangi maboko or ko coutume faut participer na biloko belé il y a d'autres rencontres ba réunion sala ba réunion administrative sala makao ba coutume ba sala ka invité mais c'est ça ba li koto ba dula ba décision mususu o ya mboka il faut ba autochtone ba sala faut ba grand chef tout ça na ba chef tout na ba dirigeant na biso tout ça na commission comité teke umbu izali tout ça na CCR ozo samsa ba coutumier ba grand chef bazali faut ba sangisa ka bango na makambo so ça quoi ba loi faut ba zalaka awa coutumier ça n'existe na je parle souvent de la capitale surtout la capitale ville province de Kinshasa les autochtones baza bafoué baza négligé et le congo ça m'a pas autochtone. Pourquoi c'est qu'au ministère et affaires coutumières, ils ont jamais dirigé, ils ont jamais dirigé par chef coutumier moko azali ba konzipe hein na tuna mutuno na moko azali est-ce que ils ont pour ministère na bino faut à diriger par moto o ayebi mosala na bino to ayebi makambo pourquoi ils ont jamais dirigé par un chef coutumier na bani motuno na ngai motuno tuninga ndeko journaliste na moni ozongisi pe na ba réponse na kati ministère affaires coutumier il faut ils diriger na un coutumier surtout l'administration politique de la ville à Kinshasa. Il faut un Kinois de naissance, Kinois ya mbotama, ya mkolo d'origine teke wumbu, à diriger yango, malgré que c'est national.
mais il fallait kaka moko ya bana kisasa o mboka na bango ville province ya kisasa ezala teke umbu mais l'air nyonso ba négligeaka na yebi te peut-être bamonaka bon ce sont les étudiants ou bien baza bato moko batangi te et pourtant na tribu vous êtes compétent formation toza na ba docteur toza na ba docteur toza na ba avocat toza bato ebele ba intellectuel ebele na teke umbu hein bazali mais ce que ok toujours même na ba administration nyonso même ba gouvernement le kaka ba lingaka kosala likambo ante na yebaka te poani na yebi te peut-être na mbalo ekokozala mais na bambula nyonso l'équipe nda bakanisaka ngo te on a félicité ministre affaires foncières provinciales ozomona bravoure mwana mobali ozomona jeune soka zomena zotakaka ba qualité bon tous en bango ebele nous tous on est là on a étudié on était sur le banc de l'école ni les autres dirigés d'instance mboko o ezangi lokola nini hôtel de ville wana pour diriger ngo bien ni les ozanga ni les ozanga tozali na félicité ministre ya fait foncière professeur ya nini ya biswa asa ateke umbu bazali tala ba evra osala mikolo tani makambo zokotsa makambo to na pi Congo nde bazokotsa kotonga mboka kotonga ba villa sika azana mutu yango ba uta Angola kala mingi uta Angola bazongi aza moko ya mwana biso donc negi chef lobinde ba mo la moko ko tango mais vraiment il faut c'est très important que ce soit autochtone na kati ya eloko ba bengi administration politique ya kati ya mboka. Alors to lobelo ko mususu ko ezali ya binomoro d'abord sur ndenge nini bozwaka pouvoir hein ndenge après ce qui ezalaki wa liboso mokonzi liboso ya bino ya mboka ndenge nini ba héritaka bokonzi na bino po koma chef coutumier parce que lelo to lobi kuna exai susu et pas mokonzi te et ko n'est pas motoboye ezai so pas na yo te banda ke pas chef coutumier o tozana na plateau lelo te mokonzi chef coutumier Riki et banda ke pas ba misusu comment bo héritaka ngo. Et donc on est plus à so passer mingi monsieur le journaliste que na du moins des devants pour répondre pour le on est plus à passer makasi ba coutumier ba tonde belle na ville ya Kinshasa wa lokuta aza originaire même te ki akozala chef coutumier aza mutu na kati ya famille wana te et donc on a ezalaka en principe ce que totali bien descendance ya coutumier ezalaka lokola papa azalaka chef coutumier to koko azalaka chef coutumier koko wana kotika nani bana na ye et puis eutaka na matriaka coutume pour notre pouvoir eutaka na matriaka chez nous et pas na biso ba teke umbu matriaka bana o lokola ni chef dika vandia o ya boti na kimubali na bako do pouvoir de pouvoir fait kitakote ya mama soki azui yango ba faille moko ezalaka parfois au monde que famille ya mama esili famille ya mama ezali soute nde patriaka o ya bien puisque ça pouvoir koko na moi satiki koko ya mwasi aboti bana ne barine un moment komi le bota parfait katanaka bazo bota te muta ko sala nini ko kitana pouvoir azate ne patriaka azwaka secours pour ça pouvoir akoko na bango mais automatiquement parlons ni to vandi awa pona ko limbula bien et utaka na matriaka alors ndenge bazwilaka no kwa kufi no kwa za na pouvoir okozwa ngosuka zo bela ko bi gravement malade no kwa zo ko kalsote ba totelé le quoi ba conseiller ba notable la famille faut pas siéger ba ko ebisa noko ba vanta noko zo ko katsuti zo ko lo baptiste nini famille ko vanta ko siéger ba zui le ki noko batie soit ce que no agi muto suka ba zui neveu ya noko batie ndeko to manike pouvoir ndenge pesa melaka et pesa melaka pa pamba de ko ba kunda mo ba minyo abutu le chef coutumier grand chef bakunda ke na butu pourquoi bakunda mais on a bien ko tuna bango tuna ya moto eba ya en place ba tu musiko lo ba on est ni on est là ba on a té ya ngonde place wana muni tango ya kala tango d'esclavage ndenge za ko yene makasi coutume bazo konde so ba kufi avec 4 batunasiers vivants esclaves nasi n'est-ce pas grand frère bongo 4 esclaves nasi ba du chef coutume batina likolo nde bakunda bato bazo pema moyi bato aki ofeli ba esclave bazalaka biloko pa mundela to kosomba bango ati bakenda mango changa obite esclave bato utana pointe noire uta baso esclave baso kele ba esclave bazaka bato pambati mundele quelque part photo to bete la na boko ayiko lungola moko abomi bato 4 mundele te coutume yango moko ele ko senga ndengo na l'époque faut pas kunda esclave yo esclave na yo coutume pour grand chef azana esclave na somba bato na somba
bato bakosomba yango kana te okenda mboka kuna mosika okosomba bato bato bakoteka bakoteka maloko bandama tala yo moto osomba bato pouvoir nini nani oza nango nani oyo yo nani oyo bapesi yo na badescendant na yo eza descendance en descendance ezalaka donc oyo batiki ntango azotika aza na maloba koloba eza maloba ngoni maloba oyo tolobaka ebomaka biso ebikisaka biso ozo comprendre maloba kaka ozoloba oyebi komodire mwana yo kaka nde to alelo oyo mwana yo olobeleka mabe oyebi ozopesa malédiction côté lango na sens on comprend okomi mwana no oboti lelo oza jeune garçon yo okokufa yo okoye oyo ozoloka ye kindoki nyonso wana kindoki ezaka moto mwana butu te maloba mabe na moto ondimeli na moninga mona mosala ye moto alobelaki maloba mabe lobi tala kosala accident pouvoir wana nde bato babosala yango wana nde kaka oyo ezalaka mpe na biso bakoko biso bacoutumier nde yango wana ntango noko azokende atikilo maloba nga na ke battre libota ndenge bakoko batikalaka nga yo mpe battre libota nalingi te mutu moko to mwana moni boka akende bakoko nanga fo bakola ndenge eza ndo maloba wana nde yango nde ekitaka ekiti mpe na yo mpe pouvoir yango wana. Alors, chef coutumier Baambula plutôt, excusez, Baambula, Makabiriki. Question Oyo, Izali, Moutou Yamingi, Pona Bisope, Bilenge Lelo, surtout génération Oyo Komi, Koswana sur la, Nani Kinois. Nani ba Kinois, Toyo Kaka. Ceux qui Izali Bino, en fait, Baumbu, Bateke, mais aujourd'hui, c'est vrai que toi comme on sonne l'amour vraiment à quartier quinoa bisonde ba quinoa banani ba vrai quinoa donc ma kolo ma belé ya Kinshasa. Bon, avant de répondre au mutuna wana ina bakisa makamu kordo lobiawa ki chef PC makandenge nini ya biso ya Kinshasa administration pe ya l'état ezo bomango chef coutumier afandi na famille na yete pas de procès verbal la famille akimbala moko na ministère apesi mbongo basali arrêté ya onzo mona ba conflit ya ba chef coutumier za l'état yemo mta obebsa parfois mboka moko apesi lango 3 arrêtés tant ko swane ko ya moya ko okata makambana za sute amo mona wana mukanda famille mte ponaka famille soke poni chef de groupement a présenté par l'état tana na groupement nga chef coutumier yeyo ndebo sali mikana mais l'état biso keka na musolo pa basali arrêté nazo wana mutuna no uti otuna wa banani baza ba vrai quinoa na banzi na biso ne do koma na kati ya capitale na biso boye avant na zonga penza na réponse biso sikone to zali awa na Kisasa oyo babenga kango ville province eza province mais eko koma capitale politique tant komi capitale politique moto nyonso akoko yana yawa afandi mais bakolo Kisasa ezali teke umbu nyonso ata lobi aza quinoa mais descendance ne utaki ya oto sangisa kango lo wa teke umbu okoza no quinoa mais descendance ne utaki musika lokolo bota mina Kisasa okolo boza no quinoa mais teke umbu nde bakolo Kisasa ba quinoa ya libela nde teke umbu origine quoi o wana za lokola ndenge bazaka boye ko bota mana États-Unis ba ko bengo américain ko bota mana Paris ba ko bengo parisien angana parisien ndenge pe ba jeune quinoa balobaka ngana za quinoa pa botamia mboge za ye capitale za ye akoko lobane pe bongo mais soki to landi origine aza pe mopaya mais lo wa capitale za ga batu nyonso akoko lobana za quinoa. Et ça a bien boni cordon. Bon, biso ba kolo nango ya Kisasa. Ba ko swane la mo. Na za quinoa wala. Na ngani ata sete bisika moko bo comprendre. Et lo kwa koyeba nani omoni que tango to bianga mi ba quinoa biso nyonso. Mais ya quinoa et quinoa. Munia quinoa au village natal neza na kati ya Kini. Le village natal. Voilà. Yo za quinoa meta batana buku na yo. Papa uta katakokombe. Papa uta na Manianga. Papa uta na Bayombe. Voilà. Papa uta na kati ya Mukanda ne village neza bien c'est kati les 4 électeurs na yo. Village neza li. Moi quinoa bota mia. Okoli pa mais biso ba quinoa penza ba nkolo kine ba originaire. So ba tuni province do nini? Kinshasa. Zompa. Secteur
Monga Fula. Monga Fula. Monga Dans batui territoire. Lukunga. Yango kaka. Donc zaka na kato tourner kaka na kata ki nango. Bino nde bakolo. Donc biso ba donc batu faut pas comprendre. Ça bino bonita batu mususu mona mutu moko boye par exemple excusez-moi, ils ont vraiment discrimination té hein. Excusez, nazo école nini bon. Tout ça tout le monde à Congo hein, na contexte à Congo tout le un français. On a na quinoa, na quinoa ça bino boni bino moko ba. Mais biso sikoyo. Et ça bino ko ba wele la. Et ça la kabia. Biso ça la biso bien. Faut que ça na bateau. Toza bonia. Ça na ba quinoa. Ba quinoa wala biso to sepela na ba ngonda malwa toza ba quinoa. Ba yepe batongi. Batongi ba immeuble. Batongi ba étage. Abutania bazobongisa province na province banda ko mati mais ce que loko ko yeba pour te répondre ko na mutuna ba yeba non il y a quinoa et quinoa. Alors Lelo c'est une grande question bien sûr parce que conflit à Makasi mingi za ba conflit il y a mapango hein il y a ba parcelle ba terrain. Est-ce que aujourd'hui bino ba chef coutumier ba Kolo Kinshasa bozali quand même na gestion il y a au Italie mabele na bino en tant que quinoa. Bon, côté wana nabandi toza mingi na ba conflit na ba concessionnaire o msuto yaka okuta kese badwa mabele tango badwa mabele wana tantu ba pesa autorisation na ba papa ya ko salisela o mikanda donc ba banyokola biso mingi bango wana bango na banyokola biso trop même si les autres ont moi makambi belé pour la concessionnaire wana ana mbongo akena faire foncière apesi mbongo basali mikanda baibi provenance ta Julien Wai basali ga mikanda. Est-ce que affaire foncière bo travail rapé en mèche na bino? Non, ba tubaza na base ya ba conflit foncier ba conflit de terre na kati ya capitale là c'est les affaires foncières. Est-ce que vous travaillez en synergie na bino? Ata vous travaillez au ya travail ko Alexis Sikaboué. Ba considérer rabino? Ba considérer quand même pas tellement. Na libongo pona nini? Na ko exemple na ba dossier belé na ke na ngona circonstance na ngai. Na lakisi dossier géomètre ako jongler ako préférer abimisela mutona mikanda ya kala pona koto mai po ali bien nae géomètre ako ya olekte ba hectare na ngango yo ako ya ako mo kata o leta ko jobonga na ko sala bo déjà bo chaka likamuna mais c'est comme pas faillir pas mo servir yo. Donc ici aussi également les alliés occasion à madame Yarubwaka Mbela on a président de la République ou alingi vraiment makambwania munyamute hein makambo za la bouye également certainement azalaka moto proche à la population à la narapé également de près makambo et voilà occasion na média ce truc lancé épée également Mbela avant to lancer Mbela wana epa na ye tata mokonzi mwanda mwa réponse tigali pona makambo yo kordoa uti lobawa moto lokola conservateur conservateur aza moto moko na kati ya biso ya Congo akoko signer pas au-delà de 100 mètres bien hectares mais biso wa conservateur ba ko signer même 100 hectares a signer na ya sali mukanda ezente so botangi na loi foncière conservateur akoko leka au-delà te mais biso na lokoso mbongo ba ko signer na bango alors na makambo lobi to lancer Mbela et pas tata mokonzi za bien tata mokonzi azotambusa mboka kitoko na mwa basanda oyo asali tokosenga na ye vraiment na ba réunion na ye abendaka ba ministre mingi matoi ba ministre belé nanu ba changer te bazana okana makanisi ya kala bana makanisi ya kala toujours oyo tokosenga na ye ndenge toza nsima na ye ayeba mpenza kovérifie makambo wana et puis atinda na justice ezala ya bosolo oyo aza na raison ne bapesa raison eza la justice ya cache sute. Ok. Merci Cordon Lilobasuka 30 secondes pour tout cette dernière rencontre de Salaki na ex lac Mavalé ayamba autochtone c'est très important ayamba autochtone bazana ba doléance belé ba kopesa ye autochtone bazape na moi lisungi ba kopesa pas tant mokonde tant que ba garde na kati ya capitale ville de Kinshasa. Merci. Ça n'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Émission à Bissau, il y a Lelo, il y a Liboso, il y a Coutume en marche, Bongo Lelo Toyambaki, chef coutumier, il y a Kimboala Namboudi, chef coutumier, grand chef Baumbula Makabi.
Ricky naye to symbole qui question d'actualité azalaki yemo côté ou ba question azali très na coutume azalaki yemo côté azalaki bongo na coordonnateur et chargé administration il y a Kimbwala Nambudi mwana mboka Musonga plutôt Musonga Nzila Bigani Jacques Naël to Sembolaki bongo ensemble ba question aux ala qui vraiment pertinente ya koye ba boni coutume etambola ramboka to kutane prochainement pour une édition mususu merci na PDG Chabani Record pour na occasion na espace wa monene wa pesi ba chef coutumier ba ya ko loba boni mboka etambolaka boni coutume etambolaka merci na mwana mboka Dipro Nabiso Maurice merci nae au Azaki Bongo ana pe na Bevetri to pesi salutations spéciales na DG Papi Mandeke to kutane prochainement pour une édition Monsusu au revoir.